www.congoasika.com. Dans ma salon zéro yinda moule la koti. Bota yakana minute yo Congo Sika Maxa Sika et l'équipe en 24. Malchance na muto Hollanda. Po auto le kanzela wana vous êtes prévenus. On a lobaité. Ya on a opesa na on lobada boyoka. Que keba les kana on a 24 té. Les kana on a 26. Les kana on a 22 23. 25 na permettre. 12 13 zwana yo. Mais ce comme kana 24. Balakin oliami parce que mo bondo on denga toujours moulele enga ibali enga na 24 yo yo mo kolo biango que je manque le mot à dire il faut l'autre le kela parce que kela mango yo telemi et betel ma solo bien ma solo bonu kaka tongo etani na oganga toujours Coco. Comme tant que la moka, que la vérité. Vérité aux anines à suivre. La hollandaise, Kitenge Kibushi, la perle noire et Birio. Miro Somakasi, Yadier, Kao, Maurice Premier, Yassika, Blaise Malik, café noir de la Norvège. Je découvre le jeune patron, David, Jento Cigare, des Boucras, nos princes, Gonzalez, Picho Patio, Osimba Kongo Yassika, Chou des Mambou les stratèges. Au nom c'est du Bambé, 007, c'est pas tout le monde on a fait l'ance. Les présidents Boudier, Chérigen, Bengouli et Tagaseka. Il fait pour y a des grands journalistes. C'est pour Mawana, les Finlandais. Monté, Mwengue, Nanda Viber, dans Stockholm. DJ Mayel. Bonjour chers internautes de 3 fois W Congo Yassika. Vraiment, votre humble serviteur Maurice Premier, Diego Kao de la presse congolaise na Katia Scandinavie. Mutabanda masolo ya presse na Katia Scandinavie. Lelo oyo Scandinavie telemi, lelo oyo Finlande telemi, lelo oyo Norvège telemi bakomi kolobela Norvège, lelo oyo bakomi kolobela Suède, lelo oyo bakomi kolobela Danemark grâce à Diego Kao de la presse congolaise Maurice Premier. Maurice Premier. Vraiment, ce moment où que Congo Yassika international. Congo Yassika est partout. Congo Yassika est comme na Japon, Congo Yassika est na Angola, Congo Yassika est na Kinshasa, na Congo RDC, Congo Yassika est na Paris, Congo Yassika est na Norvège, Congo Yassika est na Suède, Congo Yassika est na Finlande, Congo Yassika ezali lisusu na Hollande et mukolo kalamingite tozo beta Congo Yassika na kati ba Italie na mboka le grand silencieux. Vraiment bande konangai bana nyoso ya Asie ozala na Séoul na mboka ya Corée du Sud, ozala na Hong Kong, ozali pembeni wana kana Mwanzu, ezala ozali pembeni na Thaïlande, bino nyoso bobenda na boya ebele. Jour ango nini? Jour ango le 12 décembre na kati ya Tokyo na Yokohama. Libanda mo amukeka na Tokyo kaka ozwi kaka métro ligne vert.
ozwika ali univers okeye Yokohama masolo bato na ngai Maurice Premier baforme ozwaka ngo wapi biloko oza saper na lobaka te na saper te. Je suis votre humble serviteur naza mutu kaka ya bagu ba mélange kaka nde tosalaka mosala kitoko tozwa contrat na Japon contrat evana na Japon mais congolais moko mutu asalaki contrat wana esalema yango wana simbi mikopo na yobake vraiment fona soutenir ye. Alors congolais wana kombone nani oyo asalaki Japon lelo lobama oyo alatisaka ba oh nous sommes belataka Japon ils sont artistes likolo na premier niveau oyo abeta ba Japon avec respect que son âme repose en paix. King Kester Emenea mutu alatisa oyo alatisa paso kono ko latisa bato nyonso na mokili na oyo etali contrat ya bilamba ya Yoji ya Mamoto, celui qu'on appelle Léon Mundele Fumu Nabao Fumu ya Yoji. Léon Mundele c'est un grand homme d'affaires avant Yakanamboka ya Tokyo. Azal sur son cheval na Yokohama. Léon Mundele Fumu Nabao Fumu ya Yoji c'est un homme d'affaires. Bande onanga so moni mutazo lata kabila mafutu na e ozwaka mbongo wana wapi ou bien oyibaka ou bien osalaka makambo mabe. Mais na ebisi bino ke Léon Mundele tango mona kana ba forme tango azote ça na ba contrat na ba japonais contrat bilamba oyo se tali vestimentaire ya bilamba na kati ya Japon etali le posomui de tous les Africains et aux Ivoiriens et aux Sénégalais et aux Nigériens aux Congolais au lingi kolata bilamba ya ba japonais celui qui a signé le contrat exclusivité bilamba na kati ya Japon on l'appelle Léon Mundele Fumu Nabao Fumu ya Yoji. Léon Mundele aza homme d'affaires aza na grandes activités culturelles aza na bar aza na biloko aminene. Alors 4 ans ya anniversaire ya ouverture ya bar Léon Bar na kati ya Yokohama suka na bar oyo engagea ba japonais oyo azali boss ya ba japonais. Léon Mundele le 12 décembre yozala na nord ozala na sud ozala na Yokohama ozala na Kumamoto ozala na Osaka ozala na lisusu wapi na Saitama ozala kuna na nord na Kyoto bineso bobengala ozala na Ngwanzu ezala ozala na kati ya Seoul bineso bobengala le 12 décembre ozala besoin ya visa ya Japon contacter Léon Mundele ticket na yo hôtel na ye kolia ya ye mais ticket nde ya yo futa ticket na yo ta tikali ka muke to na 3 semaines ya pamba pour le 12 décembre. Donc oyo azui contact na vidéo oyo abenga numéro za koleka suka na événement kozala live ali sekité ba japonais ba kobeta orchestre munene ba congolais la kuna aigle ya manzaka binisaka ba japonais botala na mo extra aigle oyo ba japonais surtout KO bomoni biloko aigle suka na masolo bar Léon Bar et skanga masolo ba mindele d'accord place boka ba pilipili ba itami bo ba beta kalingala sekla ba japonais ba beta kalingala ba kuta na kaipa Léon Bar ba japonais wo na ba Paris o ba beta ka so tuni bango Léon Mundele Fumu Nabao ba koyebisa qui il est. Alors aza partenaire na ngai ba biloko bozomona ezali biloko ya Yoji nanu bomoni yango te. Donc ngai atindela nga ba forme na sali ba photo ezongi bati na magazine nan bomona te o eza biloko mystique. Donc Léon Bar suka na masolo Léon Bar suka na événement o etali bilamba ezali ye o etali culture ezali ye Japon mobimba KO et pas ya petinanga fiston Mundele place azalaka et pas ya Viena bango Mundele place azalaka et pas ya Mimita place azalaka et pas ya Nono place azalaka et pas ya Charles Caputo ningisa bango lokete bina place azalaka et pas ya ba prêtre place Maurice Premier à l'écart, place Maurice Premier à l'écart, na Tokyo, Yokohama, Yokoshima, Saitama, suka na masolo poete, ndenge zaliwana, boye bake mbasolo, exact, le 12,
Celle kaka le 12 décembre na kati ya Yokohama pembe na Tokyo l'univers kende masolo kozala kuna ba grand événement kozala kuna avant to mettre bino masolo la Mars place au Romona bazali ko bengisa le général de Fao avec animation yanga mais Maurice na kati ya Tokyo bokomona yango alors yango wana na lobby vraiment que ndenge za wana vraiment to sali que masolo ekende liboso. Alors, yango wana de bomonique, to telike, to beti, masolo kende liboso. Vraiment masolo ya boye ezalakate. Donc le 12 décembre, na katia moka Tokyo, Léon Bar a fêté 4e anniversaire à business na ya salaka na katia Tokyo, oyo ba japonais ba ndima. Vraiment, bota la moi extrait oyo, Léon Bar, fumu na ba o fumu ayoji. Léon Mundele na Peshio Losako. Rendez-vous le 12 décembre na Katia Tokyo avec Maurice Premier et Ratakate. Bana Japon, l'automne na Katia Mboka la Blon. Merci beaucoup. À suivre Ndeto Landi na Katia Mboka Japon. Congo Yasika et Ratakate Masolo International. Alors, tu as clôturé sans pour autant remercier. Bah, on le mieux sur na Congo Yasika. Tu Pessimbo Tepaya, Bob Kaungu, Boakambongo. Et Moutasika Bini, bon, donc, toujours Mikolo, Bob Kaungu, Nakatia Mabanga ya Congo Yasika, le boss a confirmé. Tu peux se soumbrer, celui qu'on appelle Asota du Conque, Picho Pacho de Norway, avec griffe ingénieur Gianni Djeniko, Gabi Kilima, Blaise Aline Café Noir de la Norvège, Bangonio Soana, Nde, to sepelaka na kati ya Scandinavie. 007, assistant numéro 2 à Congo Yasika, Vision Salisa Congo Kalaming, futur honorable. Basile Lipupa confirmation et Vanda Mouté Salaka. Basile Lipupa yo Maman Nicole, sans oublier Bafet Nenge Kaki Awa, Anna Kibamba, Maman Mabondeli. Nde to mona ni susu na tango zali koya toholeka. Mano, il